Bonjour, bonsoir, Nawaye Nyoso, Bolanda Biso, soyez la bienvenue na Katia chaîne sur la Voice TV officielle. Merci na bino nyoso nande bozo ata na bino na kota belema na biso, tikete ntama na lola amona bino pe apambola bino. Voilà la famille, lelo toza na recette na biso oyo ezali ya mikate ya masango. Alors tokende ko réaliser recette na biso ensemble. Merci. Pour la recette na biso ya mikate, tu en as besoin ya masango, tu en as besoin ya sucre, tu en as besoin ya levure, tu en as besoin ya tangawizi, tukosalela miliki ya carnation, tukosalela sucre et pardon mungwa et tukosalela sucre vanillé, tukosalela pe farine na biso. Voilà. Awa tosaleli 2 kopo ya masango, totia yango na bol. Tozwi kopo moko ya farine tobakisi likolo na bol. Tozwi demi kopo ya sucre, totia sucre na yo ndenge olingelaka koyoka sucre na biloko. Voilà. Tozwi levure na biso, totie luto moke, to mélanger nyonso ensemble. Donc awa toza na 2 kopo ya farine et 2 kopo ya masango, kopo moko ya farine, toza na demi kopo ya sucre et puis toye kotia levure na biso luto moke. To mélanger yango ensemble. Après tozwi 2 sucre vanillé na biso totie. To mélanger. Voilà, awa toza na verre na biso, eza na mai, eza katikati ya mai, eza mai ya moto nde bomona, eza moto te oyuti otoka mais eza moto. Après toyo kozwa miliki na biso pe totie, donc eza katikati ya mai na katikati ya miliki. Esali fo eza mai no fo eza tiède, eza moto te. Yango ezalaki moto bomona milinga, tant na kotia miliki ekomi tiède. Donc nasaleli verre moko ya miliki. Awa tokomi kotia me tozotia ndambu mpona totala po esalaki ezala mai te. Voilà, tozotia ndambu tozobalola, totie ndambu tozobalola. Voilà. Soki tozo continue kotia tozobalola, soki mai na yo eza trop moto ekobebisa pati na yo. Mai pe ezala malili te parce que ekosalaki pona pati na yo evimba ou bien ekoma ready ou bien ekoma prêt ekozwa vraiment temps. Donc esengaki mai ou soit milk na yo ezala tiède. Voilà, tozo balola. Donc nde na lobi na saleli total esali verre moko. Na tiaki katikati ya mai na ye kotia pe katikati ya milk na biso oyo to saleli. Donc esali lokola verre moko. Tozo balola. Totia yango malembe tozo eteke totie nyonso mbala moko, tozo tia ndambu tozo balola, tozo tia ndambu to balola pona eleka te. Voilà. Après toyo kozwa mungwa na biso tozo tia. Toko balola, après avoir kotia pe mungwa na biso to balola. Toujours balola bien pour esangana, mungwa esangana na pâte na biso bien. Voilà, toyo kozwa tangawizi na biso tozo râper yango, tosaleli njela ya mokuse, tozo râper tangawizi na biso.
So oza na milk oyo te ko se déranger mingi te, salela milk normal oyo oza na ndako. Voilà. Mais soki oza na opportunité ya kosalela oyo osaleli, mais soki eza te komitungisama te. Tozwi totie tangawizi na biso, tokobanda su kobalola yango très bien, esangana bien na pâte na biso. Tangawizi ekota bien na kati ya pâte na biso. Zwa temps na yo ya kobalola pâte na yo bien. Voilà, tomoni pâte na biso ndenge eza mai te, eza makasi vraiment te. Tosali kaka verre moko wana oyo tolakisaki. Après tozofinika yango, tokotika yango pendant 30 à 40 minutes epema avant tokende kokalinga mikate na biso. Voilà la famille, juste pour nana lakisa bino po bato mosusu bakotuna farine nini osaleli, masango nini osaleli. Nasaleli farine oyo ya self raising et puis tosaleli masango na biso yango oyo. Voilà. On a ébiqué écoute barotu baoyo tu no saleli farine nini osaleli masango ni yango na baki non na lakisa bino yango masango yango oyo et puis farine oyo na saleli. Voilà, awa totie mafuta na biso déjà chauffé, mikate na biso epemi 40 minutes et puis tozongisi koyo tonito bando kalinga mikate na biso. Voilà. Mikate na biso totikaki mafuta échauffé. Tant mafuta échauffé bien, tant to bandi ko tia mikate na biso to diminuer moi moto. Ko diminuer moto makasi vraiment te. Kieza na sesi note ekota mafuta. Mais problème ya mikate o ezaka faut gérer moto na yo bien. Po sinote o mona ngo eziki likolo mais na kati tango fongola o mona ki ebeli te. Donc yeba ko gérer moto bien. Ko kitisa moto vraiment na se makasi te et le kapé likolo mingi te. So omoni ke moto eleki likolo o kitisi. So omoni pe koma na se o matisi ndam. Voilà pour permettre que mikate na o ebela na libanda tina kati. Voilà tozo balola. Soko balola kapo ba côté nyonso ebela bien. Voilà. Voilà la famille, résultat ya mikate na biso yango yo kitoko bo meka bozala desite bandeko. Eza yango simple vraiment, mikate moko simple facile ya kosala, mais eza kitoko. Tomoni mikate na biso vraiment ebeli très bien na kati. Dans des cas na lobby eza likambu ya ko gérer moto. Soki moto eza makasi mikate na yo omona poso na libanda o kansande tebeli, mettons au fungola na kati ekozala mubesu. Mais soko gérer moto na bien et obela na kati tina libanda. Merci beaucoup bandeko. Nzambe na lola apambola bino. Soko sepeli na vidéo, partager, commenter, aimer koza malamu. Na sali sous vidéo oyo po na sala yango kala me bandeko bazo luka yango na bina sala po wana ewumele kiti déjà na se. Bye.